C'est là qui s'est un vrai identité à bateau. Namoni, baïbali makaka. Namoni, baïbali namagola. Likuna bapiti, ezali jamais tombé. Oye, bisa, celui-là, son ama tombé. Babouloa, bazananga, kakaoye. Bajanou, mena, bachambane, eko simbate. Chérie la France à la bourse européenne. Chérie la France. Chopez, bravo, chopez. Allez, 1, 2, 3, chopez. Jésus le Bias, imitateur à Yesu de Nazareth. Yahova Soluka, Baba Matrape Rokola. Nete mama marine kulusu wadela kiye. Nete mama wadela kiye. Experimente amo Pisoli ya inosa na waloko Eleki priye Yabatamite mama veo Ataba mataki mapekekeo Baini na pepa duka kanidi Asa somnole Bango paso beta Nisola matana Ebongo bongo makasi
makasi lisolo nini bakobeta lisusu prisa ezalaki nzoto kasi molimo nango ezalaki otamaka na bibi ezaka bazuri ya zetuma kokamate ebisa bakolwa basepela batita balide mikatali ezaka bazuri ya zetuma kokamate ebisa bakolwa basepela batita balide mikatali namonimi nazalaki okanisa komikola qui touchait, je sais le chef qui dirait teta, asala qui touchait, amigola le laki, mais affection bino, les bombes qui naissent, prisa ezalaki nzoto kasi molimo na ngai ezalaki ovivre na liberté na bimi ezaka bazule ya ngai est-ce que ça va? Vous avez la même son? Ça va? Ok, let's go du coup là. Yeah. Les lots sont comme nous sommes aux ezali na makasi ya beka bometela na lubeka pour meilleur sponsor oyo andimi kozwa mpe rekola na bino sponsor bakoloa merci na bino merci na bino yanike koyeba mone invisible patrimoine ya kongo bato nyonso bayebi patrimoine ya kongo bato nyonso bayebi luba ya welo kakale fraka kabulei baba wela matilu pepe kale kabulei bainindanga balukaka nini ere bobrel fera saladini motoba songele bango bazobenda lisoba matanga ebamba bongia makasi isokini bokobeta lesusu bainindanga balukaka nini shipeminaki lwemba orsililumele ekelas rizabola somelaka bututomona moisobasa makasi ezaka bazuli ebekai okamwale edisaba olwa basepela bamidaka midebibakandi ezaka bazuli okamwale edisaba basepela Arike sekera presa ameleli Gari le kulika le choses Odette tu vas me faire d'affaires Toquez
surtout, n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification qui est juste à côté de abonner pour être notifié à chaque fois que je vais mettre une vidéo sur YouTube. En faisant ce petit geste, vous m'aidez non seulement et aider aussi ma chaîne à grandir. Alors mes abonnés, alors mes loulous, je compte sur vous. À bientôt.